na Jérusalem na kovanda nyete Zambi Fabipo National Pona Jérusalem Kinobo Yengebe Pero Pico na ye Kompinga Libonda Inangada toujours en avant. Na Canada, site moka maye kweyaka est un lieu touristique. Oh, bah, nous sommes allés visiter la Foutimbo. Donc, nous sommes aussi comme on a Nyangara. Quelle coïncidence. C'est bon, niveau de Nyangara. Na amour, vous avez un amour. Na détermination, vous avez un amour. Vous venez à l'église, qu'il pleut ou qu'il neige, vous avez tourné l'église. Qu'il n'y a pas de niveau de Nyangara. Vraiment, au Simba Lidoba. Ata pasi ate Segolanda Lidoba. Lidoba, bagina wana mukeli mumambe bino boyambia wana mutema moko. Batuka kama bino bozana kata Lidoba. Bapinga kama bino bozana kata. Bachola kama bino bozana kata. Yebo so batuka ba continue kutuka. Yebo so bapinga ka tozana kutubeje bapinga koleka. Lobela boba cholaka. Tukande bidei na bisongwani. Ba committee play makamabele makamabele contre église oyoma e uti pana tata. Wa chola lingombo azu chola ndeya. Peut-être ko critique konde italien. Son to critique konde ebsai banda tongoti pourquoi. Même ozana pongi na en plein kolala critiquer kaka. Même si nous sommes ma belle ma vérité. Mais oyo ezaya tata. Et outi et panaya wenzam na bokoy. Oui, mais batmingi na mokele ba monaka semtazo gagner azana chance. C'est parce que chance c'est ça et pesa ma pona moto sa vivre kana souffle terrestre. Souffle mondain, mon pépé ya moké, mon bimba, mon père, nous savons vivre nango. Nama, bisi, ndeketo, respirer mon pépé, wananyos. Mais si on a commis, il y a des fois qu'on sent la même mangomba, oh bah sangisi kiss, oh bah sangisi magie, a comme na souffle na naturel, il y a souffle, oh ils ont fait vivre mon, a comme na souffle, il y a Satan encore na katnaye. Donc, si on a vivre, na souffle, il y a mokelo nzamba kabela batuna gratuitement. Na souffle à Satan, ndem boyoka zana malchance, ngana komena malchance. Mundi ma ile bakolo bato zana malchance. Tikila bata mokeli kombo malchance. Amen bota. Mais ça kazo sambela na bosolo na bolingo na tata. Makila esana mabokote. Na bibebo makila izate. Alors, vous avez toujours la grâce divine. Grâce mondaine, sommes ensemble à la fois dans le sambo bastani qui c'était magité à la grâce kakaya mokeli. Ça veut dire grâce à mokeli la chance. Mais bien beaucoup vivre la chance, c'est pour vivre la grâce divine. Yo monaka batamabe ba lokoti bakota mundimia ilo bate yete yo babimishi bakimishi. Quelque chose ici kapenza ya aliwa. Mandimia ilo basimba kana makila na bangote. Elle kola permettre kate que makila mwana ilo bake de pampam. Wana peut-être soka zaki na problème na ba famille, na entourage, na makambo ya na ko vivre mingi na ba problème familialité. Na dilo ba ko vivre mingi na ba problème na ba entourage na yote. Vivre quand en parfaite harmonie. Parce que l'eau est en catabine, où tu as directement dit colo et pas la tata. Amen. Père, que tu sais, on va passer, je sais pas, à la saccade, la puissance, à la micro. Allez, pas de vaso quoi, n'importe quoi. Mon peuple, il y a un pesa capoe kita, et il y a et quoi, n'a qu'à n'habiter, n'a qu'à n'habiter.
tango et comme na kata bino nyonso bokoma ba intouchable wa kosimba bino ana problème na yawo grâce divine o accompagnera bino et ça n'importe où t'es et ça ici ka basala ka krapa papa non bato bakwena mabele wana grâce nini oh ya Satan pouvoir ya Satan de vandika tabamo mais pouvoir o izangata nakata iloba babundisa batungisa baluka bino eza nango pasi yana fo ozala mutu ka balobaki likula bakota kuna tamba bakoma place boyiko baluka bakweya bakufa ntango so na grâce oyo ya tata oza nango osauve na bilimu na bato nyonso baza na mituka likama ye nango mesali ata dega te grâce céleste oyo ezalaka na kati ya bino venant d'en d'auprès de Dieu ntango omonaka bon bato baza motuka baki nzela Congo central baki 17 nyonso sur place même moko abimi mwana iloba ni égratignure. Mais pourquoi Dieu a toujours fait ça? Parce qu'il a toujours aimé son église. Amen. Et ça message appelle ça rabino tano ndenge na obi sake milimu na bino simba mana batamukeli. Amen. Amen. Grâce à Dieu bozaka nango bo vivre kanango. Amen. Olala ozanango. Olamuka ozanango. Mais bakanisa bazoka grâce so mutale tongo tipo kwa tasalishen. Satan ndio mtawose na makambwana. Po tango osisa na pokwa Thompson. Tango osisa na pokwa di papa soso mawatro. Na grâce à Nzambe kwa accompagner bangote. Mais bino aza donc ndenge doka azali ko batela yango butu na moyo. Do batela ka bino milimu na bino batela yango butu na. Vous savez fort liloba 29 ans d'existence depuis 95. Église moko comme alikola iloba lelo. Basa nyonso ni batei ni basakulina moko ayaka tana mwa message bakisawate. Ni moko utaki na kusakula na familia ina muna iloba te. Nyonso bakuta kangwawa. Ndenge yema maka mabimaki na monoko nanga pena yebisa kiyango. Wasana salaki yango pema koma maki mongo mabimaki. Amen. Mabimaki na minoko na biso te mabimaki nyonso. Donc on a na liturgie ya l'église nyonso basangisa makanisi. To banosala cérémonie boye. Est-ce que c'est ça bandi ato yebite oui to sala cérémonie boye muso bakisi mayele me awa na muko bakisa ata mo eteni ya mayele e kitika ka to kuta na bible nkola la kishinde na mlita na bible ngo awa te balakisa ki awa tikuna. Amen. Ata moko uta wa domisima asali mwa ligablo na banda ata nangam bola naye. Eza étape ya nzete ya manga. Étape ya nzete ya avocat. So ibuka na ba avocat bele na ba mange bele. Ba manga ne ozana guli susu. Eko vimba susu. Eko tele malamu. Oui ko tele mwa couleur wana ko yana wana se. Ai tele me ochina munoko mawatro. Amen bota. On tala effort bili bo sali na wo bachola. Parce que le plus que le Parlement européen. Mais si makuna na bandelango bakolo Parlement na iteni ya Bible bakoti na kuna teme konda koti pe kuna anyati. Bango ba awa plus de 5000 employeurs, 5000 basalaka en bon 5000. Awa ta la place za kaboy. Et ta la place na lukumunyoso na koyamba. Donc yamba kinde ona bino ne sengonyoso. On dit na pesi bango ata iloko mena pesi ata iloko tenga mona ko mo mituna na yawa ndeke nini ngamo ba vi to la place to que de place bango moko ba les blancs natali me ba o sala bo pona nini ko misuba ko yina bango tina ndeto kine place ya ko pesa discours wan na mashimote je viens de la République démocratique du Congo. Si na parlement Union européenne, pas Union européenne. Après, tu commences à faire le discours, on a parlé du peuple dans le Parlement, il se peut te vendre. Mais, on va dire qu'on a moi bien à l'aise, on va traiter le problème.
to celui-ci on a parlement français France parlement ngo batonga européen ko batonga banda otina ko kuna na moi aussi sango nyoso tambole zate na bite bisika musubo bomba muko misunde bola kisanga awa ko tambole selembi babi no c'est pas si ça bite bomba ba kadia ndambu bomba ndambu mukolo musus mais nazela kata ba passer ata ya France ata ya Belgique ata Europe bakenda ta kuna to mona tamoko lisusu mokote mais le beko kuna ndenge nini ils ont commencé à réaliser que nous sommes dans les bons. Frères et sœurs, on est au bon endroit. Il n'y en aura même pas deux, il n'y en aura même pas trois. Une église, Lilobanaza. Si on passe les qui, au Gotika, Soliba les Koué, au Tika, Soban n'a pas baillé, au Tiki, Loba. Vous savez que j'étais dans la joie, tout mon bel. Quand on kota to bande na mbele no moni moi ko azume makoko moko boy na ko tambala zo ko tambala ta ma église je m'étais dit mais koko avant n'étant moi ko tambala ko mo tambala c'est vrai que ça moi souffrant ma église na tuni batiko maman boy ayele libala siko maman ko ba ko mo tamuse ko tamusa esa yeli pote ka lobi na zami esa ye po bana baya. Ah, peut-être que Azwa di Pambo pas a gagné loterie avec le Canada. Voilà mon semblé à solo, ma coco bazom me ma comme maintenant moi j'étais à côté église avant de bel et bien habillé, oh mon Dieu. Voilà les vrais adorateurs. Aïe les bilans on a mokili. C'est vrai qu'on a l'église on a bako on a des batikala qu'on a bagé on dirait babima bima. Mais bakani ça qui est là solo. Amen libota. Nali lo bavanda. Ya wasi apambola libala bandara lola. Soyez féconds, multipliez-vous. Oh bachene l'église porte ba pesa ka enveloppe ya passer na coaching à passer. Na ba chaussure ba sombela yi. Mosoki nga lokola bino bokomi ebele ba ser ebele boy. Mais ba coaching tunda. Wana obungisa chambre mbaka ba coaching na coaching. Nana besoin na kosa mutote nana besoin penalia mbongo ya bate ya libala te tanguto ndele ko baza bien hein Joséphine na Jean-Pierre bakuta na bolingani hein d'accord allez boko no vana na bino oh nini facture oh facture on a sombela ki pantalon facture pena sombela Joséphine wana est commis objet. Maman bino pe bolingi pe ba ça la bino facture est-ce que vous comprenez so ba saleli yo facture ba teki yo na mbongo ne peut pas vendre un être humain plus tard biloko na pris lungo na monde izana bikila poto et c'est la kate d'autres bato bazalia ah mais so ba si ba tcheko prophète ateka lo ba jeune fille nga baza kuna 3 wana zo tenter déjà tala abando kola musuba papa musuba kanga matema te mais mado yo ata na mutu moko te papa na jina nte mwana nakaza libabe te ba mama pa musuba zala so mwana na zo ata moi fiancé ba mama bavanda ata nan mais il peut azobima tete yakana babandi nanu atas nanzela mama nanu kutute ngaye mama komo ka chanzam nanga bana nanga ba tuna bangwata na bala te yini ba tuna bango ezaka bien mieux vous tambula mingi ya mwana baza ko zali pambole c'est tout pambole 14e mingi balelango wana tanga zili pambole na sina tonda na puissance Entah nak bima banana kau 14 bapa nak kantin. Oh, lipam boleh za pula kantin itu. Lipam boleh za musala di kolu nak kat mayo. Almi bapa nak bandi 14 ti azoma tanam bis. Même na bis abanu ma regard ba mo nata mo tonton mo.
kutu ba balula misu to batali ka mais quand il va venir mais il pas mon prophète de simbité boya kali pambo lipona makamwane te banyama baibala na kapapota kabashu atali pambo ya pasere ni amade banbisi batondi se bale atali pambo ya mbisi te. Oui, ce n'est que normal qu'on a vu le pauvre Zabapona Nalikolo. Vous représentez tous ces trois autres êtres vivants. Ce n'est que normal que ça puisse être comme ça. Amen. Libota. Parce que on a été au comité de l'UNESCO. Et surtout à Dajon, qu'on a de na parlement français. Mangumoko bakolo français. C'est lui qui fait la paix, prépare l'amour. Oh, kuna somo. Tant on a eu que kuna bamdelba, c'est lui qui fait la paix, prépare l'amour. Oh, mundela zoloba. Babi makambwana kota bakolo belango na UNESCO na liturgie lo bezui invention minene mais bien sûr que na motema na senga kaisa la musique to pe manano pour tout moni nano ada passer mokata prophète français à côté na parlement français était. Mais pourquoi c'est là? C'est un signe qui pourra vous faire voir que lingombo yo pa boya balinga Isaiah et ceux qui ont été bas, cette fois-ci, tant que le prophète Roya, il faut qu'il y ait un parlement, il y a les besoins des Européens, il y a mis balais européens dans Strasbourg. Il y a mis Strasbourg, il y a mis Strasbourg, il y a mis avion. Avion, même il y a 2 heures de temps au moment où on a une punition. Na souhaité basalo bazali bakende ba tambola kangana vanda na kota na zamba na zwa mopepe ya zamba ya forêt soe nangana kene ketana forêt. Amen. Amen. Na vanda na mopepe ya malili ya se amanzete pona ngai comme soe nanga ke mati banda bo bandaki bo zaka kuna na omona ko compliqué. Amen. Amen. Basali babando kene ke ba représenter nga. Nabi mabe napendaka ukota na banzungu wana nzungu wana bongi bona bino yamwana tala exploit réalisé à Néol 29e année 30 ans côté bon dans vers 50e année aux Arabes malgré souhait qu'elle a continué à vendre tikunate. Parce que comme on a banyati moto, et qu'on a moto, et fini bas, et qu'on a ça fait mal pour nous dans la radio de soir. Vous savez que même dans visa aussi si tu n'es en France, quand on a besoin que bakona baleri, ha prophète alinga bisote aina dionte, prophète alinga bisote aina nantete, prophète boni osali boyo linga bijonte, et Saint-Étienne habité na kozonga mais kuna mbongo ezana ba élection kuna fona zala kuna du début à la fin. Mamsu baye prophète na tango élection na RDC za kamindondo vanda no kuna eto nabi ce que oyindi la boba za kuna nanga pe yinda. Tona somo na biloko na tenga mona za la sur place. Mboko za ya Lilo Baouzamba planté à Wazal Chanté. Certains peu on a chanté nombre 24, nombre 23, 2 Samuel 22, Exode 15. Wakutungi Salibotao a un problème. Yango mona même na dikama mona yoba faza sauver. Même si quand lèvement ba kidnapper bojana kata mutu kan kola sala ka Michel na ye. Pour makila na bino ba simba ngopamba pamba te. Balimbo na eko longo la zone d'ombre no sabatamite mama be contre la RDC. Kolo asali to asalite. Asali. Le bon na awe sali. Pe eko battre la kalibota na ye. Atabata mokili ba telemeli yango me kolo yimu ko pe hotel la bango. Amen. La asali la bino. Amen. Certains peut même la confession religieuse. To côté mama ngomba basala ba mibu na mibu ba chemu tuté. Bameka écarté. Kola sa la bino. Dibota nyangala to linga bino makrasi. Ko zaka na bolingo liloba. Bozonga sima. Ba frère mbongo se mona ete na poche balembaka. Bazonga sima belé. To ensemble la pona mbongo. Ensemble la pona ba sœur.
yango te bafrère biloko mibale eka balandaka mosala ya eloko ya liboso mosala ya mibale poshelela ya misato basere nakosi bapapa après poto surtout na bageni so yete amoni ondire na lifelo nini bino bolinga toli ya tata koleka fufu bamama nde balela na bango kaka mama nazi tonton oyebi te tonton yango soki ya bambata soki akobanda bwaka fufu na elongi oyebi kutu te oloba na mpona nakosamaki boye so nayokaki nanga tata na mama mais bon ce n'est que normal hein? Qui ne risque rien à rien au côté ata libala ya 2 semaines eza quand même normal hein? po bajeno bakomi siko na babombe na bagene est-ce que na siko mabala ya kimia lokola bakoko akala ese ezalaka ezalaka mabala sia yope mwasi mais ayaki kaka yo nde leki monde ante na moni kutu te après tala ekuna bafrère bozalaka mpe gentil senge mabala na bino ti bolingani banda mokolo ya liboso ti mokolo moto oyo akotika moninga atika nde bamindele bazali bamindele balinganaka makasi epona beni banoir banyokolaka bamama bakinois mpona banyokolaka basere banda okenda sera komotala montre 19 heures po banda kenda aza wapi o na bato bazokidnape nzambe batela ye baleve ye te atala montre 22 heures angaye wana ke fukama na nzambe batela paul marge aza bitambola me batela ye musuba yaka ti lobi na tongo Jean fongola porte na sina ye frère bino pe bandimi bilo kwa salima ate moi to ke musike zato nokite ba tonto ke ti 18h makamuze bele nyangala donc kola ngaku na kata nokite mais na sege apa na kole kata ni kolo abatra po bino mo yibi kombo abatra Canada mais kola sala oyo nyangala ya yawe po liluba vandi na kata nya kuna nyangala ya mukili me nyangala ya mulimo kola batla gota nyangala kosenge bana tata zamda bombo tata mzasalo la pena sei maton pel kumpeke mo bana bule na boni no mene pena boboto na yawe zamda bombo mo sa pro tam sa bapona no pesa kimia longisa libota mana longa pana longisa bapona no yokisa libota senguna biksono te boboto no pe maole kamba mo na moko lengisa libota to bata masumta tata sultan mabunga mo kote wa hotelema nde bule usali bota na bonge bene kembo na likolo esali na moko na moko donde saboli utata mwana ni mo senti kana likolo za na mobimba kat na bongo ngolo pe maone kamba moko na moko mukano ya wenzamda bomoy eko kisama kata libota na comme Jésus Christ na Nazareth na ngwa ni mo senti libeli bela kino bomona seko amen bondo na kombo Jésus Christ na Nazareth. Ésaïe 62 page 43 45e cantique